Shalom Bozali Bongo, on dirait qu'il y a Sentinel TV. Ici, Kawapi Mikolo, Tozo, ko développé Mingi na Papa Namso Christ, donc Christo. Alors, n'avait pas se présenter, puis oui, ça se topique à l'autre au l'année. Bon, comme on a Christo ça là, voilà. Topique à l'élo, et ça, suite, il y a autre salle qui dimanche, passé dans la pasteur Salomon. Et ça, tout ça, il s'en va il y a groupe de Ligue de réflexion des Congolais pour nous permettre la communauté et sortir plus du ghetto, parce que au moment où on a 50 ans, 60 ans, à l'heure quoi on a quand même pas besoin d'aller dans Waka. Il y a des mikolo bavandi, dans mikolo au bateau va estimer pour profiter à la c'est ça, et on a tout ça des groupes. Donc dimanche passé, et c'est là qui est plus état de santé. Il y a un peu de choses comme ça. Tout ça en Angleterre, tout ça en tea time. Donc, dimanche ici, donc voilà. Donc dimanche passé, de le bac plus comment sauver le Congo vers la fin. Ce qui que le régime est changé dans le Congo, nous allons préparer sur le plan mental, sur le plan financier, sur le plan tous les plans du monde possible. Pour que tout quoi en a ravanté. D'abord, c'est là qui t'expliquer qui dimanche passé. Il y a les lieux alliés parce que les lieux a plus les habits de pasteurs congolais, des congolaises ou des congolais dans les réseaux sociaux. Tu remarques que depuis un certain temps, les pasteurs congolais, nous ont sauté, les pasteurs congolais, diacre, prophète, nous sommes là, il y a Congo, et comme ils ont côté la dimension le quoi biso to za ba ligue des ba pasteur na ba diacre na ba prophète et là pena bana basi na Kinshasa tellement passé l'équipe ba comme ko senga ba amitié na Facebook na WhatsApp après comme senga ba mbongo et là pena bana mibali na poto marié mais bazo sala ba aventure ko luka ba fiancé na Kinshasa ko luka ba aventure comme pena ba maman awa na poto marié mais bazo ke na Kinshasa po bana mibali ya Kinshasa ba mena bankoro ba satisfaire bango parce que ba lobi mibali ya poto balemba donc ça vice versa ceux qui pensent et là quand dossier est frappé fort parce que ngamo on a victime il y a je sais pas il y a quelques temps la entre guillemets prophète mon naki non comme on était parce que c'est pas important dans fout les gaz on a un miracle na mai ba mafuta ba miracle belé na kine salaka donc par rapport à miracle wana na salaka nani na mona moi je me suis dit qu'il est bien Jésus a un miracle Jésus s'est gagné mon début qu'on a tu comprends Jésus faisait des miracles sans pourtant demander l'argent à quelqu'un sans mendier tu comprends donc prophète wana soi-disant te guillemets tu y bané quand on a réseau donc bonjour bon comme dans un dossier il y a maison de couture na maison de maquillage le comme bon on a intéressé parce que azana mutumo proche na yezam to domaine wana tout terre ka combo pour sauver bien le Congo parce que tout ça Mathieu na diaspora en Angleterre bon le soleil et moulaye bon to sur la peine sœur moi na moi sikuto azana na makambo na tout bombaye bon il y a une semaine j'ai reçu un message que Nazam Pierre a dépanné à $100. Donc, il est prophète. Attindo le mbalamo qui sauvé à $100. On a normal. Bon, ça peut arriver. On a un montulaire bon. Ça ne faut pas, mais juste un grand financier, tu as un faux banque à Kala. Donc, dans matière bancaire, je sais comment recadrer mes finances sans pourtant aller mendier à gauche ou à droite. Donc, voilà. Côté on a et ça nguru nanza mais merci par parents nanga ba tine nga ba classe wana na vansa indu sawana bon na beti na kara leo na tongo bon ngana bimaranda ku 7h30 parce que na nzela nanga musala na tika bana mibala moninga nanga na classe et puis na continuer ma démarche dans la voiture parce que ça nzela nanga parce que ata bana bakola toza oza mwana otika bana na Afrique o baza pembeni baza ka bana donc mwana otika la mwana donc mwana moninga za mwana parce que toza une expérience en tant que parents. C'est vraiment aberrant. Dans les classe bana moninga, bon tika bana moninga na
na ndako na makolo surtout na malilo na malilo parce que yo car nous ça ce qui spécial ils spécial so nzambe da sala wana mulimo so pe maboto je sais pas bon bref wana donc pasteur on a comme ce harcèlement bon hier a commis nga susu nga pasteur nga ceux qui ont recadré message na yo et qui na message vers sauver le Congo Coutinho to kota na ba dimension ya lukusa kwa kufana lumbashi bon na comme Kabila bébé Rico siko na éviter ceux qui pona prophète on a un injure ou quoi moi je sais pas ngane seke ka ke biso toute sa génération oyo to récupérer relais ya Coutinho parce que vieux likona moté malamu likona sauver le Congo pour sauver le Congo banguna batie na touche mais via kufite malgré ba fusion exercice via zoloba esprit ils ont continué biso siko ba lekine bana mabele bana kimbangu to récupérer siko makambo wana na vitesse mususu bon telema na wana Christo omoni le yo benyinga pour otunanga quand est-ce que un pasteur a causé un bongo et langage à pasteur est causé un parce que et tout chaque est troublé que à 5 bongo après a comme quoi accélérer on dit na nyona et loka liboso nazo ke bisa bande ko so botangi na Matthieu 7 banda na 21 na 28 bible zoloba ba oyo nyonso baza na bible ba oyo nyonso ba Seigneur bango te ba kotalo bato wana ba répliquer ba bi non biso to kotalo la parce que tout ça les miracle à danser bato ba biki bato ba kufa ki ba sekwe tout yeso obi bolongo pembe nanga po ba koza ba serviteur ya mabe et to komi na tango asuka bato balandaki matin nanga dimanche na belaki sur les faux prophètes na quatre églises na Matthieu 24 babi il s'élèvera des faux Christ en pluriel et raxi babinzambi bataonda tout alors et loko biso toza contre yango mosali na nzambe aza na droit ya kosala appel mosali na nzambe aza na droit kosala appel neti yo lero benga neso Kristo yelanga crédit pona nini ozo na osenga crédit wana na osenga pona benga ko réconforter bato baza kobela na hôpital ko réconforter bato baza na ba problème yo moko moni bando ya makamboni na okata bato bazo benganga et puis ba futela mon internet na na Sky na futela 100 livres chaque mois et puis pasteur na katu malbaje papa o moni nandengo osenga ki mbongo ngo na mutu azana senga opesa ngo cela m'a expliqué pour yo tuninga question c'est-à-dire que un pasteur a ko senga na boye so Christo lukelanga 100 livres pour na futa internet lukelanga 100 livres faut na futa salle lukelanga 100 livres lokola naza na orphelinat na edaka bato naza na ba facture kuna funa futa même si ko na osala appel mutu nyonso to azali toucher ali ko aider ba orphelin ba opprimer la mbongo na bino za la bienvenue eza mbongo te na osombelamba ya mbongo te na kolangwa eza mbongo na ko aider ba bola mais en dehors ya ça pasteur ako bengote neti master na ye neti yanke moka quartier so sauver ngai na $100 et ça déjà langage moka ki yanke et alors lelo oyo internet ezali sika moko marché à monene ngana zali moko ya bato ba profiter sur internet na très connu na internet na ministère monene na internet na terre bato ebele na internet bato pe ba pesinga mbongo ebele na internet po na salela musala nzambe mais na kati internet mabale zokufa bandoki bakoti ba miyibi ba wibi par exemple ba fille ya Kinshasa ba moni passer leki au lieu ba sala révolution ba ni osala révolution te bango nyonso ba mikoti na internet kotinda ba photo bolumbu ko target ba mibali ko senga ki amitié tout simplement passer leki situation mboka eza bien te ba Rwandais ba kotina opposition à Lukuta tala lelo o GIDPS azo sala IDPS lelo bazo na ba kanga kabundu wana makamba politique ba musu mais IDPS ba banda kala ba coopérer na ba Rwandais Mubaka expliquer ngo bakena ba Rwandais zo makamtu ba osala o ba kanga bo ba osala bo o ba osala nani te ba osala nini na bango te nini comment on appelle ça eloko ba sala po nani moi nani chilombo akoma soki donc au sala mateza ba vanti alors c'est-à-dire que na kati ya internet ba rencontre pe ko sala ba pe ba balani so bo mimi on ndena bien na kati ya internet misala pe ko pesa na kati internet makambo malamu pe ko sala mais na kati internet ba tebele ba komi ko utiliser ngo po ba rançonner bato surtout ba faux pasteur oye ba ndeli ko za na affaire na faux pasteur akoya ko yipso pesa mbongo akotindelo mafuta akotindelo mungwa akokanga mobali nondo kito mwasi nondo ki ba misusu pe bazoboma mabala ya basi ya poto po bango baya ko remplacer mibali wana mais l'air akokoma awa abengani yo abengisi mwasi na c'est-à-dire likambo yo benganga o itoucher yo toujours senga na ba pasteur oyo
baza na kati internet pour na ko rançonner pour na ko yiba bakeba parce que le boko na nzambe kana nzambe ko eliko na ba pe tozo senga na bana na nzambe o nyonso tout balanda internet o nyonso tout balanda ba pasteur ba fongola miso parce que ba lou ba koti na kati ya bergerie un vrai pasteur a représenter au ministère a représenter au eloko ya ngasala a représenter sauvenga a représenter pesanga mbongo pour na peso prophétie a représenter pesanga mbongo pour na pambola yo pour na boina bo non a koyebisa yo posa ya mbongo kati na église voilà et donc oyo na ngaki ko répondre sur par rapport à question na bakisa likambo moko sans le baba komba batu na nenga mabete batu ba tenir nga regardé eza na nenga mabete ata baza ba vrai batu nanga nga naza vrai petit ya palais ya pepe kinwani tu comprends donc ya pepe asa bina ya donc na ko luge na ndako na de bonhomme na ko luge na bureau donc sans audience ce qui quoi rien pasteur gentil qui nous même. Si je me demande la question. Si bah ya pepe basenga raté, parce que pasteur na kin basenga raté pourquoi? Pour baza famille dit qui nous ou bien pasteur on senga pas basenga raté bon pas ni ya pepe na je suis basenga raté. Baza pasteur na promoter. Question autouni les âmes abété. Ce qui ya pepe ou je salue azape kunutunanga parce que na travailler na didikino na titi de valoir bato ba ba vienanga et ce même na kina na sa misala na leurs instruments et pas na eto so c'est-à-dire ils a droit na ya pepe tant que pasteur a senga je crois l'église na ya senga peut-être ya zo le gagner la netité mais l'église a senga donc ils a droit à un pasteur ko senga offrande ko senga au monde ko senga service pour na musala nzambe mais il y a qui enquêter pour rançonner ba tout je crois que ça ba moyen na bango so ba osenga na manière mo pour PC au PC na person osenga pe respect de ba crâne il y a absolument un pasteur ou senga ka ba limité pour na son église as un pasteur a yini ba limité parce que ba tu ba ko pas mo na ko pesa nga na ko absolument moi je suis un refoulé nga na yambi Yesu na za déjà mikiliste ba na yeba na ba refoulé nga na kini mais pour na comment on a commis ezali na nzela ko semer l'église tant on a comment il ko semer les prophéties bimia lo kola yozo semer nzamba ko peso mbongo po zo sema ka bato ozo comprendre ça dit un pasteur a solo face na mbongo po nzambe apambolaka musala ya mutu nzambe Dieu donne la semence au semeur soko za semer na kati église nzambe ko pambola yo akopesa yo donc un vrai pasteur il faut senga po mbongo na tia na poche mais po ezonga na kati ya misala par exemple yo lelo au pesinga mbongo na somba crédit na sombi crédit na bondeli po na mutazo bela musala to kabolanga na yo soki mutu wana bikiso mutu wana azongi en forme mbongo wana oyo tiaki parce que yo edenga na benga ngana na onction na message mais yo tie mbongo parce que évangile eza gratuit mais évangélisation coûte cher par exemple lelo soki leti na ina ke sa croisade na masina bena kingasani na rolongwa fo bi avion na rolongwa fo place à reloger na rolongwa fo sonorisation il faut qu'on foute à l'état droit ya réutiliser stade ozomona nyonso tu wana eza mbongo c'est-à-dire un pasteur aza na droit osenga mbongo mais ezala mpo na bénéfice église mais oyo akoransonne eza mabe même ba jeune fille lelo oyo okoki koloba lelo ozo ransonne mibali na nini na banet otindaka bafoto na bulumbu eza malamu mais combien de bamibali baza na bafoto na bulumbu est-ce okobala lisusu ozo comprendre parce que lelo oyo mibali ya poto basololaka soki azwi mwasi akobetela moninga ne lisolo mais ye akobetela so abi petit oyo nazwi ye mikolo avoye momi atinda foto boye yo so otinda foto epane mbala mo basani batie yo kuwa bakobosakana na yo ozomona ndenge moko mpe na basi oyo baza na poto yo mwasi vraiment mobali asalaki to amema yo awa basi mosusu baoteka malala bamisusu baoteka mapa bamisusu baosouffrir na kini mobali vraiment alongwe awa mpo mobali asolo oyo abangaka nzambe il faut le awa que nous bala en Afrique pour y ba valeur moi c'est pas respecter mais so ipe bano ba botama ba kola awa ba ona ba bala ba kutana awa mais mobali atiki basi awa ake azuyo amemio awa yo moni malamu benga na ye pour landa muta théâtre pour landa musicien pour landa mona muke tonga ya lisano ibunga kana nini na lisano okofuta mo pasteur siko na lingi pasteur ngo a finga diaspora te parce que on dirait message moko a commis na suka ceux qui biso ceux qui diaspora ya Congo na Angleterre makele la pamba na lingi sona sepelise siko mbongo na kabile ka $100 na sepelise to na tika nanga te ko pese mbongo te malamu kutu mbongo wana pesa ngo ya pepe ndongo lobi asena kate ala na église na bato na masina zo charge na bango pesa ye mais pasteur na ko pese mbongo te parce que un vrai pasteur
Et d'ailleurs, un pasteur, a aussi un mbongo nano et pas nzambe. Biso lelo, soki toza o tozali, parce que tu sais un salaire, je ne sais pas, mutu azwa biso na musala, eza mama na tata na tata nzambe. Nga na prière na nga, na senga nzambe futa nga salaire na nga. Parce que na salaire na nga, ba orphelin va se retrouver, ba veuve, ba opprimé va se retrouver. Alors un pasteur, oyo nzamba benga ye, soki atiki nzambe, a komi ko attaquer batu po ayebi so sauver ta komo finga yo. Alors Moutouana a revoir le ministère, il passé au côté de Nzambe. Pasteur, na sepel mingi na conseil au Pessinga. Donc ngape ndongo Pessinga, ngape na pesa au fele pa ya Pépé. Ya Pépé, j'ai été voir ton ami pasteur Salomon, Aza pasteur. Ton jeune frère. Ton jeune frère. Bon, OK, d'accord. Bon, mais tous les collègues na musala. OK. Bon, jeune frère na âge, na musala bino sur pasteur. Conseil na ko senga le pa ya jeune frère na yo, collègue no tant que pasteur, ya lobby. Bon, on a pasteur, on a soi-disant prophète, on a signé la violence. Là, on peut savoir, et pas naïo, parce que, et pas naïo, et servir, n'a pas raison valable, pas na église na kolo. Donc, je crois, ils ont devoir, nanga, jeune frère, on entend, on a kin, na, au sala, na ça la pratique, il y a conseil, bah, pessinga. Voilà, je crois, et l'autre, tout ça, na journal, et l'autre, bon, pendant qu'on qui ça, tout ça, yo mto reçu cette émission émission na reçu yo lo bali souci na yo nga na reçu cette émission. OK, d'accord. Bon de bon limisa. Voilà. Tozana li solo mususu ami balé awa, tozana moninga na son musicien Denis Mbwese. Desi Mbwese, sorry. Desi Mbwese azana kin depuis mardi. Bon. To solo la kina na moninga soki eloko nini ngape en tant que ndeko na ye mwana mai congolais biso se bana mabele en Angleterre. Et là, on a apporté na musala na ye par rapport à l'expérience na la communauté, na business, na management, na communication, voilà. On a proposé qui est que on a disposé na tia énergie nanga pour tout ça les fan club international pour supporter misala na ye. Bon comme associé qui mon ingam à un peu proche na ye ni bloca paya. Donc le 7, le 8, le 7, le 5, le 6, le 7 avril tout vendre dans Londres dans Tottenham dans 76 comme ça tout vendre dans la baninga tout à la qui sera qui va faire quoi donc là il a ni bloca paya tout ça baptisé le Congo mais ni besoin à Londres mais à Manchester pour le moment zo convaincre bateau soit là tout à la même bago matana masuwa wana bon donc to lingito sunga moninga na biso a megape ko sala makamne différemment par rapport à ndenga salaire parce que ngamo après ça kinga 3 DVD CD jour to zagine dimanche et pas na ndako donc vraiment musique pena bien donc ngamo nakata voiture nanga na comment ensemble na lokola pantalon à mon cap on dirait voilà donc Christ on a une idéo Désir c'est un ami OK un ami d'enfance to connait na Kikwit depuis âge de 10 ans tout temps la ginaye awa apona nzela musique ndenge to kola ginaye mutu moko akwa ndi bateka osa musique pas ça kimia je crois que nazo pese mbote place ali nzambe anaye nzambe apese makasi ayeba pe ke nzambe ali ayamba Yesu uzamala mais na terrain oyo peut-être yo falo luka ba chroniquer ko basa ba musique ya wana osalivement émission spéciale naye awa to yaki kolobela ba abi ya ba pasteur ya ba congolais na net pe isusu abi ya ba tu o ba lobi ba na communauté moni yo za chairman ya nini compagnie les années société na African Society Network ngana chairman ya African Manchester Help Link vous comprenez to za a to travailler pour na ba communauté c'est-à-dire to signer mon passeport pour comme British bien zo mukanda bien ça ba do ngande mwana normalement misala na izaka ofele mais ezana batu balobi bazo aider communauté mais bazo facturer ka batu mbongo ba misusu bazo sengela ngo même ko bimana basi abatu ba komi ko faire chier batu mais pourtant l'état yebineti yo ozali mutu na société ba ko sengela ngo charité ko sengela ngo ba aide pour ba peso mbongo tout et tout mais ba ninga mususu ole ba tia bonne volonté ya ko sa musala ya ofele pour la communauté na ngombe ba comme ko rançonner communauté ba biwana yo pourquoi na communauté na biso mangala bilo ngande ozo ça et il y a un problème parce que bato yo baza ko rançonner ce sont des ignorants c'est-à-dire
nga nayebi ba droit na sala kana ba devoir na sala c'est-à-dire ceux qui nga na baloli ba rôle que moi je dois aller voir quelqu'un un congolais soi-disant guillemets ou azana ONG na yawa pour na kusunga boye domaine nga ceux qui asengi nga mbongo par rapport à connaissance na porter plainte parce que normalement net biso net nga ato sambela repa na ngate soko ni mwana nona sinele pour na zo nationalité ou bien son passeport british non ça on ofele na ko même pas yela ngambon mais ba miso bazo rançonner ba faut que ça 50 faut que ça 20 faut que ça 30 mais entre temps l'état li sous bazo senga sous ba funding pas l'état qui na soutenir na ida ka communauté et lo to bandi et permettre de sortir du ghetto parce que il y a mabé eza ebele au sali ONG c'est pas comme à Kinshasa au sali ONG l'état kabilo même pas $1 ah eza ndenge au sali li solo na ndenge o vendre ça l'état peut faire subvention pas peut faire subvention pour supporter parce que bon on senga bango ceux qui peuvent fundi yo au expliquer on est et ça comment les personnes bakangia et comme tata moi si mado zandoki noko jana mateta ndoki koko atikala so ekota bajadingi ndoki kwa biso li kamoso ndoki mutakufi ndoki bakangia mutu ndoki so yo monta on so liambonga bato ose batema ba ko memona wele taba okamo siko kaiba ndoki na kinga so conseil nous opesa bato ba sablo en parce que na communauté net tous à Manchester toi na salle la communauté mais ça na bato baza mieux placé à kobim sa salle toi na bato bazali boring c'est-à-dire que communauté za au kabona l'église kabola bato do bato bakoma na bakwen mais loko moko zo sangsate entre temps ba jamaïcain ba camerounais ba nigérien ba communauté na bango zo mona maki bazo zo ba mbongo pona ko aider communauté kobimisa bana na ba vacances tout mais pas na biso mona muta zenga ka mbongo a communauté azo soma bandako na kini azo saba banti na kini mais a communauté na yezo profiter de leur monter conseil nous opesa bato ba sabilo bon mbongo te juli we yaka 4 mètres au Kenya. Moi je crois pas pourquoi batou bazolinga ba foncer na mabango na ba escroquerie babu d'argent parce que atambon ezala muke ezala belé moi je crois pas batunyo so bazana monfli ba kufi na nécropole bazaka ba riche donc liwe yaka nango cimetière qui paraté aux riche aux pauvres au Kenya et puis bazana ça la course na bon je comprends pas naka Michael Jackson tilo je crois Michael pe n'avait constamment à ce moment pas en Netherlands so il ne s'arrête ni mais ce n'est pas prouvé qu'à battu que azana ndako bon ndako peut de petit la pe mutu so mbana moteur donc pas sur ma sur la vie comme la leçon la maison de Michael Jackson tilo mutu so mbana zate c'est trop monene c'est trop cher donc ngata na comme président ya Mozambique so ya Guinée Bissau so ya ata président so ya je sais pas sur quelle île so ya na Fidji. Je crois pas que nous avons une idée là où sont maintenant Michael. Je crois pas. Et pour quand on a la logique, on bon et belé on a payé. Soit bien ça mettez mon terme après ce qu'on a avec Oleka. C'est quoi conseil nous opesa attendre moi. Batika, ba changer nzela, bazonga na nzela malam. Bazonga na nzela malam parce que gouvernement anglais a opesa ba subvention. Autre banange it make no sense. Ya osenga batu o baza o use ba service na yo mbongo parce que jour retomber na moto ayebi douane là. Au quota, au legawele, au lexowele. Vous comprenez? Bande Kobatali, je crois que tu as 30 minutes na crise, tu commis na 23 minutes, ou tu as 7 minutes avant aussi ça. Les ali ba souci na bino bengaki botunaki. Merci na salon Edo coiffure na ba conseil opesa. Merci na Willy Bilele na ba conseil opesa. Merci na bande ko nyonso balandaka Sentinelle TV par-ci par-là na ba conseil na bino. Puis surtout yaka awa pona ko éclaircir bino pona websa bino. Peu que ça nous bat droit la vie non ce qui ok c'est comme mutu oyo azo travailler dans la communauté comme leader excusez-moi tu peux continuer je continue ok ce qui ozo travailler dans la communauté neti na mutu moko alobi ki azali chef à communauté ou bien azali bongo ko aider batu pona ko remplir ba passeport ko signaler lokola témoin lokola ayebio lokola bo asengi mbongo kebisaye loba ezako fele ça tengana futa parce que l'état futa kayo et mbala sima soka continuer obengeli mila parce que biloko wana na communauté fossila soki biso na biso bato mboka tozo kolia na ndengo wana et bongo bato mosusu ba urbanini donc toza vraiment touché na komona bande ko se comporter na ndenga mabe congolais ali ko lesa moninga na ye pasi ko munga moninga ne pasi ko tia bakal na moninga na ye ayebi masolo azokanga ayebi boazo kanga
banuso bona discussion o ayaka kolia na ndako nanga mais pourtant na culture na biso ali ke soki mopaya ye na ndako na yo loka liboso fo offrir eloko kolia to komela et puis bosolo na so musu donc je ne vois pas que bokabwani na mutu bien bozwani problème lo ba ayaka kolia na ndako na yo donc ezana mutu moko te ako bandolesa mutu banda le premier ti le 30 mais na mboka poto ezali mboka ya bana so tokutani toliaka tomelaka tosanganaka esika moko alors soki lobi oliasaki mutu po ayi kotala yo okabelaki mutu po ayi kotala yo ezate obeta tango pona bandeko na biso ya bana basi oyo bazoleka na ba internet bakanisi bakobonga na internet na kotindaka bafoto ya bolumbu bakanisi bakozwa libala na kobimaka na mibali osi babala na kotublaka bafoye ya bato kobebisa bafoye bobanga nzambe po kanda nzambe ezali mingi ya bana basi balingaki mibali na internet le bapesani ba rendez-vous na hotel bana basi wana bakufi parce que bilima pe baza na kati internet gege pe baza na kati internet ba pasteur ba sataniste ya ba formation ba na kati internet donc esengeli na yo ok ba relation ni internet et to Facebook et salama pour na ko retrouver ba ami au bokola na internat au bokola na wana bomwana oya ça fait 20 ans 10 ans bomona na souté oye na internet oye ko retrouver bon net biso ba pasteur okoko lukanga camarade pour na kolanda mateya nanga mais soki yo comme si internet Facebook WhatsApp place ya kosala kindumba place ya kokutisa na mibali to place ya kosaka na bana basi yebango sida eza na porte ndako na yo yeba ba demo ba na porte ndako no mingi balandaki nzela le wa kufi Kristo na yebite yo otangi na internet nini nga tanga na l'info kaka na l'info nga tanga na l'info voilà nga tanga na l'info donc nga na za penza moi na l'info mabele na Facebook on retrouver ba ninge belé ou tanga na ouais belé déjà donc on a retrouvé ba belé ba Chiquito Max Mpongo ba Deboli Fataki ba Pire Mpangi ba Iber Bangani Kafuti Marcel Kafuti Bruno Piatou qui encore il y a Geoffrey Mandiango Maris qui sera les catholiques qui sont là là Nessus tous ces bélos Fernanda Bugisto qui encore bien on a banda bien on a bien bon et souvent retrouver quand même bateau c'est-à-dire internet et Facebook et ça place moko ya ba retrouvaille mais ça place moko te ki o que no luka ba camarade na kimokolo parce que o que no zo ndoki o comme c'est camarade à leyo o zo ndoki comme c'est camarade à envoûter yo ba mama oyo pe ba zo longwa poto banda kala bato ya Kinshasa baza ko banga bato poto mais biso to uti Afrique to moni nenge ba osaka na basi Afrique bano mike ba mama basa mabala bazo longwa ko kita Kinshasa ko luka bana na mike pastor na ba selo comme bana kin naza pire mutu na bino na funga bino ka boule donc biso na Angleterre awa po mutu akno zo mutu na kin abali yo oza mwasi abali mobali abali mwasi po ya na yo awa il faut salaire annuel na yo eleka plus de eleka 21-22 000 pounds. Donc 21-20 000 pounds na dollars ça fait combien? 30, 35, 36 dollars, 35 000 dollars. Ce que mon bal a na kin a outa Angleterre, France, Belgique on a na réalité. Na tiki France na Allemagne kala. Na zo baba réalité Angleterre. Donc ce que nous allons Angleterre. Voilà, avec le bal moi si na kin. Il faut l'ambassade d'Angleterre approuver un revenu annuel c'est plus de 21 000 pounds par an. Donc plus de 35 000 dollars par mois. Salaire n'est divisé par 12 mois. Et puis il faut en avoir solo. C'est pas un appartement qui il y a chambre donc batunakin batika koko sama. Bon, na mboka pena ya koti pena ban crise na ban piaka. Batomona ka so bazole ka bula mikilinete ka sauter le na tongo mais bon. Au moins la passe à Pamba. Na Hollande kutu po okende interview, il faut ça na mona ki Hollande. Même mobali wana za na mikanda. Avant bala yo, il faut que le sala interview na ki Hollande. Alors, yo oyebi néerlandais te ozo interview ndenge ni ozo fisande. C'est-à-dire bana basi bo keba. Mobali no so tozo ko bala yo, mususu ayo sala aventure. Mususu azo ya ko lokayo, mususu azo ya ko envoûter yo. Alors faut bo keba. Bana mibali pe bino ba mama o ya mikolo. O bazo ya kuna ko sakana bino bazo ko loka bino po Bible lobi bolumbu ya mukolo ko mona ngote. Mais yo ozo mona bolumbu ya mutu ana age ya mama na yo, mutu ana age ya koko na yo, mutu ana age ya papa na yo, ozo mona bolumbu no ozo milakela mabe. Donc tozaki na suka émission na biso, je crois que o to lobi ya laki abi ya ba pasteur na ba congolais na ba social media
et puis abi ya bato ba chef ba communauté oyo au lieu ba signaler bato mikanda na ofele bazo futisa bato bongo pe bazo bloquer GA yebi que place tel ba ko pesa bato sala yebi surtout bato ba uta ba village aya wa tikala grand villageois ba villageois ba po ba na kili ba za GA wana te ba na kili ba fongama mais ba mbende ba uta ba village ba ko na kindoki do aye a bloquer GA o ba ncho na kindoki donc au moment appelé balara ngo obongate au moment ba biloko no nyonso to ezobeba beba parce que ozolia na sa muto ka baninga bien te Christo na tikele 2 minutes na suka ndenge sila ka posi cette émission pour na ngana bino to kuta disco weekend prochaine to roya sous na merci na pesi moto mingi na pile muto nanga desina kin moto idéologie ebiga kama to za na confiance na musique no ba texte na yo bon puis tu dis ça la musique a bien bêtise déjà mon tour ne sera aux intellectuels voilà continuer le modèle loin donc le sang passe aux alliés ils ont lâché dans ma belle na l'état madame Nzama Sungayo bon mon tour n'a pile mon tour n'a ni bloqué pas à Londres donc tous en a 3 jours na terrain pour te voir ça na solo on a Manchester sar nanga Nene Souza oyebi yaya imo oyebi pour te na chaka yo voilà ou me la sar nanga ou me la ligue il y a réunion en ligue bon tous en a réunion vendredi pour la ligue de réflexion des Congolais, donc sur Chitami Road, non loin de Victoria, et Zangaï, Sarnanga, Judith, Sengananga, Bisombale, et puis na frère Napso, lui, Katoto, na papité son sous, la Kinsala Baroya. Donc on en a besoin, aïe plus, Makamango, à Bengi Christ, on a 074 051 87 602. Donc 04 051 87 602 Christo, et puis indiqué bino place ça déjà à 2 pas à Victoria voilà merci Minzamba abattre la bino tout sauver comment on a n'engelo la discipline quoi voilà merci beaucoup je vous aime tous bye.